Bika twakubike nomoko twavana mbuta zetu kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta lulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole fulu bya onso no bilu vwandidi mama mfumwa longo ngudi azingudi wena yeto kindwadi yandi ukalanga kimpovela keto kwa tata mwanda velela tulombele kwa mama watutela manabe bana bakutukuvana kiambote faki Bika tukubike nomoko tavana ngudi eto kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela mama lendele kukuvwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kiantsuka indangu tutelemesanga tata nzambi babingi munza bubeti wa vobaki mbangiste beti vova votata sikuni kimbangu inzambi mangu kwedita amumuludi kumakadi mfumo Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutombela nsabisi impeve ya nlongo ya kedika silulu zizifwanaka na mubeto le 12 septembre 1887 ata Simoni Kimbangu wena yetu kindwadi na telumbuka unu tata Simoni Kimbangu wena wa moyo yandi wena wakala yeuna kuiza kasobeleko bonso bukakadila ibukeni na mulumbuka unu tulombele kwa sedeto tata mwanda velela watu tela mana beto bana takuvana kiambote faki
twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutovuanda sedeto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukolombela bakafulu watusikidikisa tusamba ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwali ya mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu se mwane mwanda velela amen. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolanda kima tei na biso tata selo mutate ya kibiso abandela kina banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika biso bato tata nzambe alengi biso mingi biso nde tokobongisa oyo nyonso bazali kosenga biso mingi balobaka nzambe ayebi biso te mpe nzambe ayebi biso ndenge bazwi nzembo bayembi banzembo misato koyemba ezali kobondela mbala mibale
ndenge tolandaka mateyi ya ndako ya Nzambe tosololaka na Tata Nzambe, ndenge toyokaka banzembo kobondela mbala mibale. Na mateyi soki ozwi likambo te ata na nzembo ozwa likambo. Biso toza na devoir monene. Tobengami bana Tata Simon Kimbangu, tozaki na batata balakisi biso makambo ebele mpona koloba ete Nzambe azalaka na biso ntango nyonso. Ngai mpe nasengi kaka nzembo na bajejeki. Nzambe ntango asalaki mokili asalaki mpe biso loposo mwindu. Boyembela biso nzembo wana mpona kolakisa ete Nzambe nde asala biso. Ye moko mpe asepelaki kotia biso na Afrika ke akoya kosilisela likambo na ye awa na Afrika. Oyo nyonso tozomona mingi mokili eningani, ye moko Nzambe alobaki yango. Na 4e génération makambo ekozala. Oyo ezali ya 4e génération. Sikoyo nde biso tokosala makasi mpona mabondeli tolonga. Jejeki.
Merci, Jézéki. Oyo babombela biso Nzambe alingi alakisa ngo. Me bazoli kotalela biso. Est-ce que tozali bana botosi? Est-ce que biso tozosalela makambo nyonso bazotinda biso? Baproblème na baproblème solution ezalaka te. Papa Mfumbano, Papa de Angenza aza koloba mingi. Loposo mwindo euta wapi? Tozoyeba te. Kaka makambo nyonso ezali lokola négligence, lokola botosi ezali te. Ye alobi bien, ye moko tata Nzambe alingaki ete libota wana basepela liboso ya biso nde nsima kosepele kozala. Bango bazwaki ngambo un quart, biso toza na 3 quarts. Selembi yango wana yango balobi totonga. Kasi toyebaki ete Nkolo Yesu atindaka bayekoli basali elanga baloni biloko. Ntango ebandi obota bamoni ke ya mabe mpe ezali, bake koyebisa Nkolo Yesu tala bilanga otindi biso, Satana mpe aloni oyo ya mabe, sikoyo tokosala ndenge. Nkolo Yesu alobi kaka nyonso ekola esika moko, nsima nde tokolongola ngo. 4e génération eningisi bato. Na ya mabe tozali, ya malamu mpe tozali, nini ekolanda? Likambo ekolanda. Yango bazoteya biso totika mabe tosala malamu mpo tobika. Nzembo elobi bien. Bazwi nzembo soki bazali obie jeteki, faites-moi confiance. Nzembo wana nasengi susa ya suka. Jeteki ayemba na ye, faites-moi confiance.
Merci, j'étais qui? Dolani Nzembo. Toyebi mboka Lutendele. Mboka wana ezalaki ya babelge bamindele batongaka bandako ya bien kuna misala. Bazwaka tata moko papa Mialembo ya Brazzaville. Mindele wana bakei batikelaki mboka ngo na baboko na ye koma mpe ya ye. Bayebanaka na papa Mfumalongo na 58. Misala pe papa ti misala kuna. Na 59. Tata Mbebeza. Ye mutazalaka serke ya papa Kimao. Babombelaki yango na Lutendele. Ti na 60 bake kozwa kor mpe bamemaki yango. Tata wana presque apesaki parti mingi na papa. Bato ya mboka mpe baumbu ya kuna bapesaki place mingi mpe ya papa. Sikoyo papa abandi obetisa babrike mpona ndako ya matete, ndako ya Nzambe. Biso na biso kaka na Lingomba na ntango wana balobi papa Mfumalongo alingi asala commerce. Abandi na babrike ateka babrike. Na ntango wana babrike esilaki eke na batete bandi ndako ya Nzambe. Ntango papa aza kotambola ezalaki na bamusicien na chorale Yeluselemi. Place bazalaki kobetela babrike maloba ya papa alobi boye. Kuna tozokende na liboso biso bato nkoma lokola mbisi batie na motalaka tokokauka. Tala likambo eloba mingi na 64 tozomona ngo sikoyo biso bato tokomi na pasi tozokoka lisusu te ya kokauka. Me Nzambe si alobaki yango. Sikoyo ntango na biso tolobi nini? 88 alobi tobanda kosambela mingi pasi ezali koya. Apesaka libonda le 6 avril na 76 ti lelo makambo ye kaka makasi biso bakimbangisi tolobi nini? Ya soki napesi Nzembo wana biso nde tokodirige monde. Kasi makambo na be etondi na biso oyokani eza lisusu te. Makambo ya mabe biso na biso tozosalana. Soki topesi retard biso moko balobaka retard makiambi mpona korekipere ntango molai lisusu pa sacrifice ebele ya kosala mpo toreprendre esika ya malamu ezali. Yango toboyi batrouble, toliboyi makambo mabe, tozala na boyokani, tosala misala. Nzambe soki asepeli tozwi mapamboli. Tosilisi na komba Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Amen. Ika twakubike na moko twato musu tutambuli kwa Tata Nzambi. Munkumbwa se mwane Tata Mwanda Velela. Munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela
na ba etando ike babino pe na nzela ya internet topesi bino mbote. Mokolo mwa lelo ezali mokolo ya zomi na libwa sanza ya mitano mobu mwa koto yibale na tuku mibale na minei. Boye baete na bolamu awa na kamba Yerusalemi esika evandi tata Nzambe Kolo Yesu pe tata molimo mosantu boye baete liyangani monene esalami awa pona koyebisa bino ete biso na bino tozali kolanda bongo lelo mokolo mwa mibale oyo epesameli na bandeko na biso bazwi nzembo po tobengi bongo ba inspiré ya yamba Kimba Auguste nde boye baete mokolo mwa lelo biso na bino tozali koyoka na malamu. Na elobeli ezali bongo mama Ritili Tuka Luta la blonde mwana ya papa pe ye ako manyola bino na lokota ya Lingala nde nazali ngai mokote na mama Isaac Botondo ye ako manyola bino na lokota ya Kikongo nde boye baete biso na bino tozali koyoka na bobele malamu nde tongo ya lelo boye baete mateya na biso esimbamaki na tata Motei oyo babengi bongo papa Selo na biso oyo asimbaki biso na bilei ya molimo na kombo ya tata Kimbamba José ye azali bongo directeur technique ya fanfare Kimba Auguste pe azali pe moko na kati ya ba inspiré ya yamba Kimba Auguste nde mikanda miye atangeli biso kati na mokolo mwa lelo boye baete abandaki na loyembo ya David mokapo ya zomi na mitano na nzela ya moko pe bosukisi na nzela ya mitano. Mokanda mwaye mwa mibale asimbaki biso na mokanda ya Ezode mokapo ya tuku mibale nzela ya yambo kosukisa bongo na zomi na sambo nde azwaki lisusu na mokanda ya bakolito ya liboso na mokapo ya zomi na misato koleka bongo na nzela ya zomi na moko nde asukisaki na mokanda na ye ya Matayo mokapo ya yambo na nzela ya zomi na mwambe bosukisi bongo na tuku na mibale na moko. Bandeko bayoki balandi ya lolaka ya tata Simoki Mbangu bozali kolanda biso uta mboka kamba Yerusalemi o ezwami na Congo Central ezali esengo po ete mwana na Nzambe tango ayaka losambo pona koyoka mateya koyemba pe koyoka Nzambe na biso tata Simoki Mbangu asili bongo koloba nde mama Isaac nazali kopesa yo maloba pona komanyola na lokota ya Kikongo maleki awa na tongo ya lelo. Bampangi ya luzulu bana papa Simoki Mbangu kiangani mbote na beno na ntoto ya mvimba kilumbu ya lomingo kilumbu ya 10 na uvwa na ngonda ya 5 betke na bwala nkamba Yerusalemi ya mpa na kilumbu ya lomingo makanda izindinga kevukanaka samu na kupesa nzambi lukumu kuyimbila yandi mpi kupesa yandi kiese kilumbu ya bubu yai kie kilumbu ya zole na mpila bampangi na beto inake bakaka bankungala dibunda tata Simoki Mbangu boku vukanaka na kilumbu ya mazono sambu na kutunga bwala nkamba mpi kusala bisalu bubu ya kilumbu ya lumingu ke kilumbu ya zole sambu na nkinzi na bau inake na kufula na bwala nkamba Yerusalemi ya mpa betme manisa ndambu ya ntete betme kota na ndambu ya zole ya wina benke na kumona na bifwanisu batata na bamama kena kubasika na nganda sambo kobaka kifulu kuna na tribune kuvingilaka kubasika ya tata Simoki Mbangu mfumwa longo mfumwa libundu pina kilumbu ya bubu ya ibampangia luzolo mutumika tuka kupesa betu malongi ya kiese papa Jacono Kimbamba José yandi kele mosi na bampangi na kebulaka mpungi kuna na Portugal yandi kele papa ina ke landilaka makambu ya teknike na faki yandi mpi kele muntu ke bakaka bankunga awa na bwala nkam na bwala ya Portugal bubu yai ya melonga betu malongi na ba mikanda yai bankunga ya David ya 15 nzila ya ntete ti ya 5 na mukanda ya kubasika ya bana Israel ya betu mebinga exode ya makumi zole nzila ya ntete ti 17 ya meluta na mukanda ya bakolinti ya ntete nzila ya 13 nzila kulanda 10 na zole mpi ya mekuluta na mukanda kusonikaka
matai ya ntete nzela 18 ti makumi zole na zole ina betkena kopesa beno mbote na ntoto ya mvimba na nsi ya mputu na beno nyonso kelanda beto na nzela ya ratelki nkamba Yerusalemi yampa ya cheleka kese na beto sambetkena kukumi na beno na kilumbu ya bubu yai mamariti matondi mingi mama Isaac na kozongisela nga bongo elobeli bandeko balandi bozali komona na baetando eke na bino lolenge kani banson bazalaki na kati ya tempelo ya kamba Yerusalemi basili bongo kobima libanda esika kani oyo bakopesaka bongo tata Simon Kimbangu Kiangani lokumu oyo esengeli na ye kasi boyeba ete na maloba ya tata mokonzi wa bule na moi mwa lelo alendisi mpe alobi ete bandimi mpona nini kowelana mpona nini bitumba yango wana apesi bandakisa ebele na oyo etali bongo ntango azalaki na nzoto ya tata Diangenda lolenge kani tata Diangenda abandaki bongo kosala kotonga bongo tempelo ya Mantete ndenge bato balobaki ete tata Diangenda kutima akomi bongo ko commerce to pe mombongo bandeko bayoki mpe balandi mpona nini bilobaloba ya boye kino ntango wana boyeba ete makambo mabe ezalaki mpe ezali kokoba kino ntango oyo yango oyo azali koloba ete soki bilaka ezali koumela ezali mpona biso moko nde tozali kolinga bilaka eumela pamba te ye azali koloba oyo azali koloba biso tozali koyoka te na ndenge nini boyeba depuis biso tobandi kotanga libondeli ya le 6 avril ebandaki wuta mokolo ya 1976 oyo bapesaki biso tobanda kotanga mokanda ya le 6 avril ya solo kino lelo pasi ezali kosila te na ntina nini mpona ete biso bandimi tozali kotosa te soki tozali kotosa te boyeba ete bilaka ezali koumela yango wana bandeko bayoki mpe balandi boyeba ete tata Simon Kimbangu azali kolendisa azali koloba azali kobomba lisusu te pamba te nyonso oyo ye azali koloba biso tomeka na kotosa mpo ete bilaka oyo ye alakeli biso ekoka kokokisama mpe tomona mboka elaka mpe lisusu alobi soki ye ayaki mpona mokili ya Afrika eyaki mpo ete bakokisa bilaka oyo ya 4e génération mpo ete 4e génération ezali génération ya suka to mpe ekeke ya suka yango wana soki bamindele bazwaki 1 quart biso toza na 3 quart ezali ebele kasi tokozwa yango na ndenge nini na bolingo mibeko mpe misala kotosa yango nde tokozwa 3 quart na biso nde bandeko bayoki mpe balandi bozali komona kuna na esika kani bakopesaka bongo lokumu na tata mokonzi wa bule tata Simon Kimbangu Kiangani bandeko na biso ya faki to mpe bamusicien bazali kolengela mpona koyamba bongo tata mokonzi wa bule mpo ete kala mingi te akobima kuna libanda mpo ete azali nanu awa na kati ya tempelo ya kamba Yerusalemi boyeba ete ezali esengo mingi komona kozala na nzambe ezali esengo mpo ete bamabota mingi bazalaki koluka nzambe bazalaki koyoka ye kaka na mongongo kasi biso na ekeke ya minei tozali koyoka mongongo mpe tozali komona ye moko azali na biso na nzoto mpe na molimo yango wana bandeko bayoki mpe balandi bozali kolanda mpe bozali komona na etando eke na bino mama ye wana azali kobima mama Fumalongo mama Sidoni ye wana azali kobima kuna na libanda esika kani oyo topesaka mokonzi ya bule lokumu oyo ekoki na ye yango wana mama na biso mama Isaac tozali kososola mwa malembe mpona kokende koyebisa bandeko oyo nini tata Simon Kimbangu alobi mpona mokolo mwa lelo maniola na lokota ya Kikongo mpange muno mama Rit matondo mingi na ntango ya ibet mekuma na ntango ya 17 nzela ya fioti 13 na sambano betke na bwala nkamba Yerusalemi yampa na RDC na Timansi yawina na kulandila ndinga ya mpwenya ya tata Simon Kimbangu Kiangani mfumu ya longo mpia dibundo na kutala kutuba ya papa na beto na mpila bampangi bajunzembo kulombaka na papa Simon Kimbangu na ina metadila ngemba ya ntoto ya mvimba ya cheleka betke na kusambila kansi ngemba kekuizave ya wina na ndinga ya papa Kimbangu ya mekulomba bankunga zole nkunga ya ntete ya mekulomba ntangu musalaka ntoto yai musalaka mpi muntu andombe
mutula yandi na kati ya bwala filika sambu ya vanda mfumu ya nyonso inakele na kati ya filika nkunga ya zole ya amekutuba betu pesa yandi confiance meyuke monika ti betu ke na luzitu ve betu ke sitisaka nzambi ve meme bisalu na beto yoke sitisama ve betu mekuma bantu ya kunwana ya kusala bisala-sala ya kunwani na kimfumu yina nyonso ke na kusala ti mwana muntu kubaka ngemba ve betu mosi ke na kupesa retard na makambo na beto samu na lukulusu mpi kumona kiese na beto na kati ya nganda kuna benke na kutala na bisuzi kitoko ya bwala nkamba Yerusalemu yampa na kusonga ti bwala mevandaka tata nzambi Yesu Kristu papa Simon Kimbangu babudi mpunga baina kena kubula mpungi bampangi ya bamusicien ya bwala nkamba mpidi bundu ya mvimba mekozunga na tribini na tata Kimbangu kevandaka mina kilumbu ya bubu yai yoke kiese sambu beto nyonso kena kumona ti nzambi ya beto kele kati na beto kiese na beto sambe kena kumona yandi beto kena kusimba yandi betu sitisa ina kena kutubila beto betu salila mpi betu vana na boma samu na kusala mambi mpi na ntangu yai yandi ina kena kubasika malembe nanzo nzambi ya bwala nkamba ben kena kumona na bizuzi ben kena kuwa biololo samu na kumona nzambi ya bao papa Simon Kimbangu kiangani yandi ina kena kukulumuka malembe na tapina yandi ina kena na couleur ya masa ya sakasaka yani kena kukulumuka malembe nsambi na beto ina kezolaka beto mingi ina ke kulipesaka samu na beto mebikala na beto samu betu zola yandi betu zitisa yandi betu nata ina nyonso wake na kutinda beto na masonga nyonso mamari ya solo bandeko bayoki pe balandi na biso bozali kolanda biso na tango oyo bisika biye bozwami ezala bongo na Congo Brazzaville ezala kuna na Kinshasa ezala awa na kamba Yerusalemu na poto pe bipai na bipai boyeba ete tozali na esengo makasi mpona koyebisa bino mayema azali koleka awa na kati ya kamba Yerusalemu ezali esengo mingi bandeko pe baye boza kolanda biso kuna na Angola tosepeli malamu po ete mingongo na biso ezali kokoma bisika biye bino bozwami boyeba ete na moi mwa lelo tata mokonzi wa bule asengi Jejeki Nzembo po ete alendisa kondima na biso po ete boyeba mayema alekaki na ntango ya kala ekoki kozonga lisusu na ntango oyo te po ete ye azali koteya tata Simon Kimbangu kiangani asili koya na ekeke ya minei ezali mpona kosukisa mpenza maye nyonso okolo Yesu alobaki na ye nde ya kosukisa yango kasi yeba ete mondimi kimbangiste na maye nyonso bazali kosenga biso na bino tosalela po ete tobika po ete mwana botosi azali oyo abikaka kasi oyo atosaka te ezali oyo azali koyoka te kasi yo mutu ozali koyoka yeba ete okobikisama mokolo ya suka pe yeba lisusu tata Simon Kimbangu kiangani na moi mwa lelo asengi lisusu nzembo na bandeko na biso ya groupe théâtral kimbangiste ya Jeteki boyeba ete Jeteki en sigle bango bayembi bongo faites-moi confiance ezali nzembo oyo tata Simon Kimbangu kiangani molimo mosantu nzambe kati na bato asili bongo kosenga mpona koyebisa ete biso nyonso tokoki kopesa ye mpenza confiance po ete ye azali nzambe na biso bandeko bayoki tokoki koyebisa bino lisusu mokolo mwa lelo tozali kosepela bongo ezali bongo milulu oyo epesami na bandeko na biso bazwi nzembo mpe bamoni ya solo sanza oyo ya mitano to mpe mois de mai oyo tozali kuna yango boyeba ete ezali na milulu maike oyo kati na yamba kimbangise mpe na leta bazali bongo kosepela mpe boyeba ete na mokolo ya yambo to mpe le 1er mai tosepelaki bongo milulu ya basali ya mokili mobimba mpe awa tozangaki te na kamba ya Yerusalemu tata mokonzi ya bule na lotomo na ye biso mpe bato bana na ye yamba kimbangiste baso basanganaki awa mpona milulu wana ya yambo ya sanza ya mitano elekaki malamu po ete awa mpe na kati na yamba kimbangiste tozali mpe na basali oyo basalaka bilanga basalaka na kabine ya tata mokonzi wa bule basalaka baetelo bazali bongo balakisi mpe bongo na bongo boyeba ete kaka na sanza oyo ya mitano tosepelaka lisusu sanza mokolo ya zomi to mpe
le 10 mai ezalaka bongo mululu epesami na bandeko na biso baeposono to mpe bahandikape bango bazali mpe bato lokola biso yango wana boyeba ete bazali bato ya konéglige bango te to mpe ya kotia bango pembeni te bazali bato pamba te basalaka misala lolenge moko na biso yango wana bango epesamela bango mokolo wana ya zomi na sanza ya tozali mpe bandeko bayoki mpe balandi boyeba ete kaka na sanza oyo na mboka na biso awa ya engumba RDC tosepelaka bongo mokolo ya zomi na sambo to mpe le 17 mai ezalaka bongo mokolo oyo bandeko na biso ya afidele basia bongo kokota na mboka yango wana boyeba ete losambo esalamaki awa na kati ya nkamba ya Yelusalemi ezali bongo tosa leta soki biso tata Simon Kimbanga alobaka totosa leta ezali ete tokotosa leta totosi nzambe wana ezali mpenza makambo oyo biso tozali nango bandeko bayoki mpe balandi awa na yamba kimbangisi ezali bongo mobeko lisusu lelo nde mama na likambo ebandaki mokolo mwa lobi ezalaki bongo mokolo ya zomi na mwambe oyo bandeko na biso bainspire babandaki bongo milulu na bango nde lelo ezali bongo le 19 to mpe mokolo ya zomi na libwa oyo ezali mokolo ya mibale mpona ya bango kosepela kaka na sanza oyo boyeba ete le 20 mai ezalaka apaki le 25 mai biso nyonso tobelelaka nowele oyo ezalaka bongo mbotama ya nkolo yesu na nkombo ya ye ya sika tata dialungana kiangani salomo nde bandeko bayoki awa esika kani ezwami oyo tokopesaka bongo mokonzi ya bule lokumu oyo esengeli na ye bandeko nyonso basili bongo kolengela mpona kopesa lokumu na kolo na yango ezali bongo tata Simon Kimbangu kiangani bozali komona bandeko na biso ya faki lolenge kani bazali kobeta mpe boyeba ete bandeko na biso ya MSSK basili bongo kolengela kopesa bongo honneur ya tata mokonzi wa bule esengo mingi mpona kolanda biso bisika biye bozwami biso mpe tolingi bino mpo ete bozali kotosa maye tata Simon Kimbangu kiangani azali koloba mpe bozali kolanda biso na bokebi nyonso nde boyeba ete tata na biso oyo bazali bongo bapesaka bongo honneur na tata mokonzi wa bule ezali bongo MSSK oyo biso nyonso tozali komona kuna bendele esili kotelema bendele ya monene mpe bozali komona fano ya mokie elakisi ete yeme tata mokonzi wa bule tata Simon Kimbangu kiangani kolo oyo abongi na lokumu ye wana azali liboso na yango balingi bongo bapesa ye lokumu oyo ekoki na ye nde bandeko na biso ya faki batikali nsima te bango nde bazali kolendisa biso mpenza na oyo etali bongo baloyembo kitoko mpo ete bango nde bazali mpona kopesa biso mpenza esengo mpona loyembo ezali kobeta wana ezali mpona kopesa tata Simon Kimbangu kiangani lokumu oyo ebongi na ye mama na biso mama Isaac nazali kozongisela yo elobi tata Simon Kimbangu kiangani na nsima nde tolanda mayema azali koleka les unités d'honneur gardez-vous musique en avant marche.
Mouvement en mis de gauche à droite. De gauche à droite, fort. Alignement. En place pour, repos sur place. Musique, garde à vous. En place, pour. Gardez-vous pour le salut. Salut. Tata Simoni Kimbangu Kiangani. Mfumo longo, mfumo dibundu. Bimvuka bya mjitusu bikuba mane mukuvana nkembo ya mjitusu. Yimu diao. Tata mfumo longo. Tukulomelewa bakafulu ya tambula mjitusu. Anjitusu kwa tata mfumo longo. Équipe Portokanda en full exercice. Attention compagnons, à mon commandement. À gauche, gauche. Pour le préparatif du défilé d'honneur. Musique. na bandeko na biso ya MSSK oyo bandimaki kosimba sanduku ya Tata Simoki Mbangu na tango wana le 2 avril 1960 bango nde bazali mpona kobatela bongo sanduku ya mokonzi wa bule boyeba ete Tata Simoki Mbangu na tango wana tango nzoto na ye elongwaki na mboka Lubumbashi
ekoma kibongo na Kinshasa awa na Matadi Mayo boyeba ete bayeba simbaki mpenza sanduku mpona kobatela ezalaki bandeko na biso oyo ya MSSK bozali komona na baetando ike na bino mpe na bainternet bisika kani bozali bongo kolanda biso mpe boyeba ete honere oyo epesamaka ya lokumu ebongi na kolo na yango ezali ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu mokonzi ya bakimbangiste nde abongi na lokumu oyo esengeli nde bozali komona bongo tata na biso auti kopesa bongo mpenza ndingisa po ete bato nyonso oyo bavandaki kimia ezalaki mpona kolanda maloba nini azalaki koloba o boso ya tata mokonzi wa bule matondi mingi po ete bozali kolanda biso baike bisika biye bozwami mama na biso mama Izake nazongiseli yo maloba mpona komanyola na lokota ya Kikongo. Matondo mingi mpangi ya mono mama Rit bampangi ya luzolo na ndambu ya ntoto ya mvimba na mpila benkele nansi ya mputu Congo Brazza Kinshasa Angola mpi ntoto ya mvimba na ntangu ya betumekuma na ntangu ya 17 nzila ya fiuti 50 na bwala nkamba Yerusalemu yampa kele na RDC Benzabati lukumu nkembo ya papa Simon Kimbangu Kiangani mekatuka kupesama na bampangi bankengi ya dibundo ya tata Simon Kimbangu ba surveillant na maman surveillante bampangi ya faki dibundo ya mvimba bovandaka na kese nyonso samna kutala nki mutindo mambo yango kena kulutana na ntango lukumu mpinkembo kepesamaka na nzambe abetu papa Simon Kimbangu bantu nyonso ke vandaka nye mpi betike waka kara mpungi ndeke bulaka mpe muntu nyonso ke vandaka ya kutelema kifulunge kele kuvanda na bakan kuvanda na kifulunge vandaka tange ntama ya nkamba ngeta vanda ya kutelema samna kupesa lukumu nkembo na nzambe abeto papa Simon Kimbangu Kiangani yina kele mfumu iya miela na beto kena kumona na bizuzi mpangia beto papa Bosco ina kena kunata nti yake nataka bampangia beto ina kebulaka mpungi bawina kena kuluta na kese bana babakala kitoko mama Riti bomelu ataka kitoko bokena kuluta na kutambula musi ya kitoko na kati ya bwala nkamba na ntwala ya papa Simon Kimbangu Kiangani mfumo alongo mfumo ya dibundo yawina bantu ya ntoto ke salaka zuwa na kumona ti nzambi abeto ke na kubaka lukumu bompi boke yindula kubaka lukumu yango kansi yome bonga na benove lukumu yina mebonga na papa Simon Kimbangu mpina papa conseiller kana papa Simon Kimbangu kelve betamona papa conseiller ou bien mama conseillère yandi mpi tabaka lukumu yina kuvanda ba mama baina mebalanaka na batata na beto lukumu yina ke ya ba uve ibuna kana ba mama nkutu ke na kubaka lukumu yina ve nge muntu ya mpamba ke na kunwani na yao mpangi ya mono bika bitu futuka jaka na kilumbu ya lumingu yina makanda yezi njinga kie futukaka na kupesa nzambe lukumu na bwala nkamba benkena kumona nki mutindo yokele na kulutana mpungi na munoko makuluke na kudenda malembe na ntwala nzambe ya beto papa Simon Kimbangu yokele masonga nde mwana ya muntu kufutukaka kukatukaka na ntoto meyake na luzingo kwebonga nange na kuyimbila nzambi kupesa yandi lukumu bampangia beto baina ke bakaka bankunga bubu yai bota luta samna kusonga yina nzambi mekabila bo mvula ya mvimba na ntwala papa Simon Kimbangu Kiangani yawina na mpila benke na kulanda beto na ntoto ya mvimba betke na kupesa beno vraiment kiese ben pi ben vanda na kiese ya kulanda beto kuvanda na Canal Plus kuvanda na internet na mpila benke landa ambiance ya bwala nkamba baina kele kuna pampangi ya jeteki bena mwana bao na bizuzi boke na kuluta na kiese na ngemba sambu mama Riti mpike mosi ya baina ke saraka nsaka na jeteki kasiandi ke mwana ya Brazzaville buna beta pesa mbote na pampangi na nyonso ke na Brazzaville kubanda numero 1 ya Ratelki pesa beno mbote na pampangi ke na Chiamputu mama Tibwa bana bwala Suisse baina ke na bwala Belgique beno mona ambiance mpilo ke na kulutama na bwala nkamba Yerusalemu yampa betke na kiese mingi samuna kukumina beno na ngemba yawina bampanga luzolo bena wana mwantangu ya fioti ndinga na monove samu munumpi mukopesa makabu na kilumbu ya bubu yai na nzila ya bazwinzembo yawina mukebika beno na maboko ya mama Riti ya natabeto tina nsuka beno landa na ngemba nyonso beta monana na manima
Matonzi mingi na tonzi yo mama Isaac na ebiete bandeko bayo kipe balandi bosepeli lolengekani mama Isaac asili bongo ko manyola na lopota ya Kikongo pona ko sepelisa bino pe koyebisa bino manaka maye mazali koleka awa na kati ya kamba Yerusalemi ezali esengo mingi po ete kozala na Nzambe ezali esengo ndenge tozali kolobela bino boye ba ete bozali ebele pe bakonzi na biso ya ratelki bisika biye bozoni boye ba ete biso bana bino tozali koloba maye mazali koleka awa pe bino bae moko bozali kolanda maekani mazali koleka awa na kati ya kamba Yerusalemi tobandi bongo na ye moko tata DG Christian Konzo esika ozali papa to sepeli elongo kopesa yo mbote po ete lomingo malamu esika biye bozwami pe tozali kopesa bongo bakonzi na biso kuna na Congo Brazzaville mama Ulrich Brelkazi topesi yo mbote yeba ete manaka malamu mazali koleka awa ya bandeko na biso batata na biso bayaya na biso inspiré oyo epesamelaka bango uta 2012 oyo epesamelaki bango mokolo na bango ezalaki bongo le 18 mai 2012 yango wana uta tango wana kino lelo basili bongo kosala bongo 12 ans ezali esengo mingi pona bandeko na biso ba inspiré okomona mozwi nzembo moko azali kozwa nzembo 500 kama tuku mitano tope kama mitano ezali ebele pamba te uta bomwana na ye azali kozwa banzembo ebele banzembo misusu kutu ekomamaka te kasi ye moko ayebi banzembo kani oyo azwa lokumu pekembo ezali kopesa matango oyo na ye mei tata Simon Kimbangu kiangani boyeba ete bandeko na biso ya MSSK bango wana bozali kotala na baetando na bino tata Simon Kimbangu kiangani mokonzi wa bule Nzambe kati na bato asili kotelema pona kozwa bongo lokumu oyo esengeli na ye oyo bandeko na biso ya MSSK bazali koleka oboso ya ye pona kopesa ye lokumu kasi mayema lekaka awa ne yamba kimbangiste boyeba ete ekolekama na lingomba to pe ne yamba mosusu te po ete esika moko te basalaka makambo oyo biso tosalaka makambo oyo esalamaka awa ezali ya molimo nyonso ezalaka na molimo yango bomonaka oyo tosalaka esalamaka awa na kati ya bakimbangiste ezali lolenge moko te na bayeyamba mosusu tata Simon Kimbangu kiangani Nzambe kati na bato ateyaka na ye ntango nyonso tata ntango nyonso aza koteya bana na ye po ete alingi moko te azanga nkembo oyo ye abongisi liboso bandeko bayoki mpe balandi esengo mingi mpona bandeko na biso ya bazinspire bazali kosepela bongo mokolo na bango ya mibale mpe esili bongo kokesana na mokolo ya lomingo ezali esengo po ete esengeli na moto nyonso asala mosala na ye mokolo motoba nde ya sambo ezali mpona Yawe Nzambe oyo mokeli ya likolo na se oyo akozongisela ye matondo mingi ezali esengo nde awa ne yamba kimbangiste boyeba ete soki bozali komona bongo mouvement oyo ya surveillance sociale kimbangiste ezali bongo koleka boyeba ete tozali pe na faki ezali kobeta pe bango nde soki bazali kobeta mindule okozwa lokolo nini okoleka na yango na lifili soki bango babeti te lolenge kani yo koleka na lifili pe lokolo nini yo koleka yango nde botala malamu bozali komona mokonzi wa bule atelemi oboso ya etando eke na bino pe bandeko na biso ya MSSK oyo bakobatelaka biloko ya lingomba pe bakokengelaka tata mokonzi wa bule pe bakosalaka misala ebele awa na kati ya bakimbangiste bango wana bazali bongo koleka ezali esengo mingi kozala na Nzambe elongo pamba te yo moto bazali koteya butu na moi ozali kotosa te moto makasi ya nini mokeli oyo akeli yo asengi yo pardon opona nini yo moko kososola te ekopesa yo motema pasi te po ete obongwana otika mabe osala malamu Nzambe basakanaka na ye te soki otali Nzambe ozali komona Nzambe na lilingi ya moto kasi bamisusu bakanisaki ete Nzambe akoki kozala ndeke akoki kozala moto akoki kozala mopepe kasi yeba ete na bonzambe na ye azali moto azali kotelema mpona kolakisa ete ye alati nzoto kasi azali moto te pe soki yo meki okozika po ete ye Nzambe azali mpe moto po ete bamekaka Nzambe te batushaka Nzambe te to mpe basimbaka Nzambe te bandeko na biso baye boza kolanda biso bozali kotala malamu na
lolenge kani bandeko na biso ya MSSK ezalaki batata baleki oyo bozali komona bamama bango wana bazali koya kaka na lokolo moko wana kaka ya kobwaka loboko ya kokitisa kobwaka lokolo kokende nango moko mibale ndenge wana bango basalaka ezali esengo mingi po ete soki yo ozali na mwana azali kosenga akota na mouvement oyo kotisa ye po ete ezali mapamboli kopekisa mwana te po ete na kati na lingomba ya tata Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Mosantu bisika bizali ebele pe basali bazali mokie soki oye na ndako ya tata esika ya kosala ekozanga te wana bozali komona bandeko na biso uta bango babandaki koleka bazalaka ebele po ete tata Simon Kimbangu na 1921 batunaki ye olingi kosala lingomba Kimbangu yo ozali na bato alobi nazali ataki alobi ete bato na ngai bazali yango lelo bozali komona prophétie oyo ya alobaki yango eza kokokisama mokolo mwa lelo bozali komona na kati ya bakimbangiste baservice mpe bamouvement baassociation ezali ebele mpe bachoral nde bozali komona oyo tata Simon Kimbangu alobaki yango oyo ekokisami mpe balobaki na ye lisusu Simon Kimbangu ozali kotonga olingi osala eyamba ozali na mbongo atiaki maboko na ye likolo mbongo ekweyaki mpe alobaki mbongo na ye ezali bato na ye kokamwa te tata mama yo ozali koloba ete kimbangiste batongaka ndenge nini kimbangiste basalaka ndenge nini po oyeba ozala na kati soki ozali na kati nde koyeba kasi soki oza libanda okoyeba na yo te okondima pe te kasi okondima mpo ozali komona misala lolenge kani ezali kosalema mpe ezali kotongama bozali komona mpe bomona ndenge bandeko na biso ya MSSK bazali koya na bendele na maboko mpona koleka liboso ya tata mokonzi ya bule elakisi ete bango nde bafungolaka honneur po bango nde bapesaka honneur na tata mokonzi ya bule nsima na yango nde lifili ebandi nde esengo mingi bozali komona bango wana na lolendo nyonso liboso ya nzambe na bango pamba te nzambe soki asepeli biso na bino tozwi mapamboli kasi soki nzambe asiliki ezali po ete mokili oyo esila mien ezika nde ezali esengo mingi nzambe bapesaka ye kanda te nzambe soki asiliki biso tokolimwa kasi nzambe azali kosenga biso pardon totika mabe tosala malamu pamba te mai nyonso oyo aza koteya ekende pamba te ezwa esika kati na bomoi na biso ye wana nzambe liboso kati na biso liboso na biso na baetando eke ezali esengo mingi mpe na bainternet bayebosa kolanda biso na eleko oyo awa na kati na ngonga na biso na kati ya tempelo na ratelki na tempelo ya nkamba ya Yelusalemi tokomi bongo na ngonga ya 17 na minute mibale awa na kamba Yelusalemi ezali esengo mingi po ete bozali kolanda biso na bokebi nyonso mpe esengo oyo biso tozali na yango ekomela bino bisika biye bozwami tata mama elenge mwasi mpe mobali kolala pongi te telema yo moto ozali na posa olanda tata nzambe kobanga te yaka po ete maloba ya tata mokonzi ya bule ekokisama na bana na ye baye bazali kotosa mibeko bolingo mpe misala nde wana bomoni tata mokonzi ya bule avandi na ebonga na ye ya bokonzi na kiti na ye ya bokonzi mpona kotala mabota ndenge basili kotonda awa mpe tokoki koyebisa bino lisusu po yeba milulu oyo ya bainspire ezali bongo ya mokili mobimba tozali na bainspire oyo bazwi nzembo to bamoni bango bauti bongo bisika na bisika baye bauti bongo na Europa na Amerika na Asia na Oceanie mpe na Afrika bauti bamboka ebele mpe boyeba ete bamisusu mpe bauti na Congo Brazzaville bamisusu bauti na engumba Kinshasa bamisusu mpe bazwami awa na kamba Yelusalemi mpe bandeko na biso misusu bauti bongo na mboka Angola esengo mingi po ete bato na bato bapesamela penza mikolo na bango mpona koya kosanzola nzambe molimo mosantu awa na kamba Yelusalemi ya sika esika evandi nzambe esika evandi kolo Yesu pe esika evandi bongo molimo mosantu bandeko bayoki pe balandi lelo ezali bongo zomi na libwa mpona
mbala ya mibale ya bandeko na biso ya bainspiré mpe lobi tokokota bongo mokolo ya le 20 mpe ya tuku mibale mpona bandeko na biso batata na biso apaki ezali esengo association de papa kimbangiste bango mpe bamilulu na bango ebelemi lelo kaka soki toleki mokolo mwa lelo tokoti mokolo mwa lobi ekozala esengo mingi mpo ete milulu ya bamama esilaki bongo koleka nde sika oyo nde mpona mokolo mwa lobi tobandi ya batata esengo mingi mpo ete bamama basombaki bateau de pêche mpe bapapa mpe bango wana mpe bazali kolengela mpona bateau de pêche na bango ekoka bongo kokoma bandeko bayoki bino bayeboza kolanda biso boyeba ete na eyamba ya tata Simoki Mbangu maso oyo tata Simoki Mbangu alobaka elekaka te nyonso esalemaka yo moto na tembe koba kaka na tembe na yo kasi yo moto ozali mwana botosi ozali kotosa tosa tata na yo mpo ete moto na moto ndenge azali kotambola oyo andimela kolanda tata Simoki Mbangu ayebi kombo ya nzambe na ye ayebi kombo ya tata na ye bandeko na biso bango wana baza koleka bomoni batata mpe bamama na biso bazali koleka ezali esengo mingi kolanda kasi tozali kotika bino bolanda lolenge kani ezali koleka awa na kamba Yelusalemi matondi mingi
Oui, merci. Sika, tobengi bandeko ba inspiré. Famille Mama Mikala, pe ba mouvement ya Nkamba tokota. Tozali na ngonga mingi te, plus ou moins 25 minutes. Oui. Tinsa ni asili. Nana tina wana tutrene mingi te. Tutrene mingi te, ba chef de mouvement tokota. Bandeko ba inspiré tokota. Famille Mama Mikala tokota. Ok. Je te dis, Ajax, c'est un mouvement, je te dis, dirigeant, Bankole, Ajax, Yelusenemi. Hôtelière, yon sobo ke na nabisa la telki ba tokota bandeko ba inspiré tokota. Ba inspiré tokota towene na ngonga kakoraki bisika bino bozali sankuru ya lobi sankuru olobi nini mpona lelo sankuru lobi abimaki ya bongo lelo akobima yo te oh lala Sankuru Lolanda. Lobi Sankuru Abimaki na yo. Bongo lelo. Oya Sankuru lelo yekiyaya ekozwa position nini? Ba inspiré, ba mouvement ya Nkamba tokota. Towene na ngonga. Ba inspiré bokota. Ba inspiré tokota na kati. Ba zinzembo kota na kati. Famille Mama Mikala. Zinzembo, ba mouvement ya Nkamba tokota. Famille Mama Mikala. Nkamba yeye Mama Clément. Ba zinzembo. Ville ezali monene awa. Tozomona cordon général. Azako ya kopesa consigne ya mosala. Jeteki koleki dirigeant Yerusalem fareki Ajax fliki ezana faki MSSK ba groupe nyonso lelo ezali mokolo mwa yenga na fete pona bakolo fete mokolo moyenga pona biso Nkamba ba inspiré toza kozala na ono bisika tovandi Mwanda Matadi Lisizulu Kinshasa Congo Brazzaville Katanga Sankuru Bandeko ya Lualaba, Sud Kivu, Sud Ubangi, Chwapa, bino nde bomona na Kilobi, Nkamba mokolo mabele, zala na kati awa. Ba inspiré, malgré tozomona te, bazinzembo tozomona te. Ba mouvement ya Nkamba basengaki na biso tobosana te oyo tosalaka yenga nyonso koreki jeteki dirigeant faki fliki Ajax MSSK Yelusenemi Gaki Jezeki Kamba pena bino ba inspiré towene na ngonga comme fuite avant. Ok. Et comme fuite avant.
Bazinzembe oye! Oye! Ah, unamoni ondire babandi kokima. Ondire babandi kokima. Na soki bozali tomoni okatanga tomoni bango te, awa tomoni soki bilongi mibale to misato ya Congo Central. Brazzaville tomonani te, okatanga tomonani te, tomonana. mais namoni koreki bazobimela na kwe moko boye orke bango babimelaka mingi na kwe wana kuna ya ndako ya rateliki, lelo bakomi kobimela na kwe ya fondation. Ça veut dire quoi? Voilà. Maman dirigeante apesi biso banzembo ya kulumbimbi. Ah la 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 la, ezalaki somo. Mais bango na kolala Yerusalem lelo oyo bakanelaki kulumbimbi. Révérend Faustin, Oui papa. ngai likambo moko esepelisaka nango ngai. Nini yango? Lelo oyokaki te, olandaki te. Loba nano tango. Na nzembo ya liboso oyo papa asengaki na bandeko na biso ya Jésus-Christ. Oui. Alobi ngai nzambe na bino. Ah la la. Kino suka ngai nzambe na bino. Ngai nde mutu nalingaki ete ezalela bongo to bango basepela. Ye nani? Kaka papa Simon Kimbangu Kianga. Voilà. Voilà. Tango asali mokili asali mpe loposo moyindo. Ok. Esepelisaki ye atya loposo moyindo na mboka na ye Afrika. Tozonga na esika na biso ya elaka. Liboto wana na esika na yango ya elaka. Yoki mbangise. Libota ya elaka. Yoki mbangise. Ozali nanu na place ya Saint Thomas. Ozali su mbangise ya ndenge nini? Tolongwa na ki Saint Thomas. C'est pourquoi nzembo mibale alobi soki bokondima te boboyeba yango ete ngai Simon Kimbangu Kiangani, je suis le patron Du ciel et de la terre. Mokolo eloko. Wana nanye pamba te na mokolo ya liboso Yawe asalaki likolo na se. Si lui il est le patron, alors qui est-il? Ok. Ozomona esika yango tozokenda amifungoli. Maman, Moi Kimbangu Kianga. Je suis le patron du ciel et de la terre. bapelere 1000 francs. Mais ne comprendre tout nini. Voilà. Nini bengani bapelere nalo. Yango na dimanche passé ndalobelaki biso na oyo basimbisi. Jeteki tokota, paraki tokota. Dirigeant tokota. Esika yango penza. Famille Famille Mama Mikala. Yaka na de la ville. 20 dollars. 20 dollars. 20 dollars. 20 dollars. 10 dollars. 20 dollars. Voilà. 10 000 francs. Voilà. 20 dollars. Famille 10 dollars. 20 dollars. 20 dollars. 20 dollars. Nyonso wana famille ya Mama Mama Mikala. Aïe 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 aïe. Vraiment, meme ye kuna azali kosepela. Pamba te nsa sila na ye babosani nzela oyo ye alakisaki bango te. Yango toza komona fumu na bango papa révérend Yololo Alphonse oyo yokaka papa Ndotoni alobaka biso nde bapionnier ya eseka. Koreki jeteki tokota dirigeant tokota. Ok. Na banza biso nyonso tolandaki mbele ya tata molimo santo. Tosi emeki mbeka ya kotumba kamba yoyo.
inspiré Nkamba, 10 000 francs. Congolais. Botosi ba chef de mouvement Enekimbe ya Kotumba. Ale kota na kati. Dirigeant, Chepeki, Korabi. Touti komona. Famille de Monikala. Lelo sombele suka bisanga. Soki bongulumi te. Ba chef de mouvement ya Nkamba. Lelo ne Botosi Enekimbe ya Kotumba. Yone ezali mokolo ya Nkamba. bosala lokito. Yawe ayoka sepela. Botosi Enekimbe ya Kotumba. Ba chef de mouvement ya Nkamba. Voilà. Mama Clément. Yoyo. Ah, yango tomona kitolandaki papa prédicateur du jour, papa Mary, papa José Kimbamba afungoleli biso likambo. Nkamba, inspiré Nkamba, 175 000 francs, plus 25 $, Ok. plus 250, 275 000 francs. Voilà. Ha. Koreki, Papa José tonebi, botosi, yango Enekimbe ya Kotumba. Botosi, Enekimbe ya Kotumba. tigali bana lisusu te. Haleluya. komonana na bizaleli ya viongolo ye wana mwana me ezala kokani Botosi, Enekimbe ya Kotumba. elakisa ete tozali kokola tokoli. Congo Brazzaville, hein? Congo Brazzaville, 5 000 francs CFA. Basi eza wapi? Congo Central, Basi eza wapi? Congo Central, 27 000 francs. Koreki dirigeant. Yoni Senelida. Diterini saturanile dimonai naribo ya baido botete. Jaquette ezali awa vert blanc, jaquette oyo Ye Mama Marie Koko Congo centrale. azalaka mpe inspiré. Voilà. Jaquette ezali awa, jaquette na presse oyo akwesi jaquette ya vert blanc. Dirigeant. Ya mapambo na Congo Central, 10 000 francs. 4 000 francs. 5 000 francs. 1 000 francs. 2 000 francs. Kabato ya mayere Koreki. ekoki nalingi na nyingi Kamba 1000 francs. mayere Kamba 1000 francs. Kamba 1000 francs. elose Kamba 2000 francs. Inspiré Nkamba. ya mapambo 1000 francs Kamba. 1000 francs Kamba. 1000 francs Kamba. Yesu wana zaba inspiré. masuki nguyayanaki 5 000 francs Kamba. 2 000 francs Kamba. mokili moye 5 000 Kamba. nzambe 3 000 francs Kamba. alinepetame inga Combien? masuki nguyayanaki bangu elingi 1000 francs Kamba. 2 000 Kamba. Koreki. 1500 Kamba. Ba inspiré. Voilà. Kamba wapi bango? Kamba yaka. Kamba toleka. Kamba. Sani wana. Kamba 500 francs ba inspiré. Dirigeant. Voilà, dirigeant Zali. Bana nyonso ya dirigeant. Banika Kamba ba inspiré. 3 000 francs. dirigeant.
1500 kamba bainspire. Koreki oza wapi? RC, président national Zila. 6000 francs kamba. 5 dollars kamba bainspire. Ok. Brazzaville. Président national ya Congo, ya Koreki Congo Brazzaville, avec soutenir inspiré ya Congo Brazzaville. 5000 francs CFA. Ok. Kamba 3000 francs. Kinshasa. Kamba. Kamba 5000 francs. Kinshasa. Kinshasa inspiré 70 000 francs. 170 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Tout le monde à Portugal. 1 000 francs. 1 000 francs. 5 000 francs. Combien, papa? 2 000 francs. Portugal et yo-yo. Portugal inspiré 50 euros. Tomoni mama la biso. Congo Central. Suite. Bisi Zulu. Congo Central 30 000 francs. Bah inspiré. Voilà, Congo Central. 25 euros. Congo Central 25 euros. Congo Central. Congo Central 10 dollars. Pointe noire, voyez ensemble. Congo Central, maman. Congo Central. Ok. Bonne Oui. Pointe noire. Pointe noire. 20 000 francs CFA. Dirigeant, vos alités. 20 000 francs CFA. Terrain. 2 000 francs congolais. Koreki, Ajax, Bozawapi. Tuapa. Tuapa. Inspiré Tuapa. Oui. 100 000 francs. Ok. Tuapa. Kozila. Et la représentativité. Dirigeant. Le grande forêt de dirigeants. Bana yonswa dirigeant Kota. Kamba 2000 francs m'a inspiré. Inspiré en Kamba. Kumbanda Vera, Zetu Kota. Kumbanda Vera, Zetu Kota. Kumbanda Kamba 1000 francs. Zetu Kota. Kumbanda Vera, Zetu Kota. Kumbanda Zora Kwema. Kumbanda Vera, Zora Kwema. Kumbanda Vera, Congo Central 1000 francs. Zola pena, kumbanda vera. Zola pena, kumbanda vera. Zola pena, kumbanda vera. Toleka. Bankole bazomona te. Foresi bankole bazomona te. Etumba oyo bozali komona, ezali salo ya bozoto te. 5 000 francs CFA Brazzaville. Bangu baya biso ezali nanga. Soyalanga ekozala te, ekobongwa na lokuta te. Soyalanga ekozala te, ekobongwa na lokuta te. Nicolas a inspiré 3 000 francs. Akolongaka
dollars. Hollande, 40 dollars. Voilà. Basse. Papa Denis, Yakana va inspirer à Chouapa ou va inspirer à Chouapa. Voilà, Todo Zila. Dirigeant. Koreki, Ajax. Ajax. Yaka. Ajax, la ville. Congo centrale. Allez, chauffer, va inspirer. Congo Brazzaville, 2500 francs CFA. Ok. Congo centrale, 10 000 francs. Voilà. Va inspirer. Congo Brazzaville, 1500 francs CFA. 1500 francs CFA. 20 000 francs. 10 000 francs. Inspiré Kinshasa, 10 dollars. Révérend Winnie Kambutu, papa Révérend Winnie Kambutu. Mama Ranganzo Bazo Lukawa na Corée dirigeant. Papa Révérend Willy Kambutu. Papa Willy. Awa na zolo bagaga Willy tuku. Ezala ba Willy bazako ninga na bakanisi lokola soki kamunini. Bon, bakoko tanga kombo ya Willy suna nkamba te. Bon, tokende kaka Papa Willy Kambutu. Papa Willy. Oui. Kobungiwani. Pointe à respirer 10 000 francs. Papa Willy Kambutu. 10 000 francs CFA. Cric. 10 000 francs CFA. Cric eza yote. Oyoki ndenge papa Faustin a provoqué yo. Donc mabe encore monsieur a Willy te. Ça mais comment Willy yo ningana. Yo zali Kambutu. Oui, maman. Bon, hier la Gisabizo la papa Willy balonga. Bon soki poste non ezali Kambutu tant muso eza yeti. Papa Révérend Denis. Soki kombo ezali papa Willy balonga Kambutu nana koyeba. Voilà, tout le monde est général. Ah oui, papa de la ville, inspiré, oui, Jazaliawa. Oui, j'ai inspiré délégation. Congo, Inspiré, oui, la Angola. oui. 200 dollars. Oui, 50 000 oui, Angola. 250 dollars. Ok. Mulanda Mbongo Zelo.
Inspiré Nkamba. Moutadev. 10 000 francs. Nkamba. 3 000 francs. Dirigeant, bana dirigeant toza muke. Yerusalemi. Koreki. Ba mouvement to banda kulekana mesa. Koreki. To banda kulekana mesa. Ndonda ezokende kokuya. Tsepe bakorale nyonso oyo to inspire ntango ya moyo. Ngonga ekotikala ngonga. Mboka nini? Kinshasa. Inspire Kinshasa, $20. Congo Brazza, 5 000 francs CFA. 1000 francs. 5 000 francs CFA. 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Nyonso wana Congo Brazza. Congo Brazza 2500. Mama Congo Brazza ezala mbongo mosusu. Mbongo mosusu ezokoya. Mama ya mama Batumenga na Congo Brazzaville. Yerusalemi ekanisa na mesa. Bokilo na yo aza na Brazza, papa Gestron aza na Brazzaville atindi koli kenda na bainspire mpo na kozwa yango. Mama ya mama Batumenga, bokilo na yo papa Gestron na Brazzaville atindi koli koma na quartier général ya bainspire ozwa koli na yo. Kamba 3 000 francs. Kamba 1000 francs. Égale Tchakou. Yerusalemi, versement. Dirigeant, versement. Koreki, je te dis versement. Voilà. Baone kutikali na mbongo tangu ya moyo. Tobosana te. Yobi babandeli na biso ya 9h. Yobi nde fete ya apaki. Papa Tite ya Koreki Kisantu. Yaka unasima baza na besoin na yo. Papa Tite. Oza Koreki Kisantu. Bazali kozila yo awa na sima ya bainspire. Papa Tite. Ya Koreki Kisantu yaka sima na bainspire bazozila yo. Mama ya mama Batumenga. Papa Gestron atindi koli kena na ndako ya bainspire po ete ozwa koli na yo. Versement. Koreki, je te dis dirigeant Yerusalemi. Versement. Bangole coin. Versement. Bangole coin. Ajax coin. Versement.
Versement, versement. Versement, versement. Versement, versement. Versement, versement. Tozo Kelemasuka. Toleka. Oh, banane. Ok. 20 000 francs. Liste 20, donc 40 000 francs. Oui, nous, maman. Okatanda. Moi 30 000 francs. Vraiment. Okatanda. Ah, papa Didier Yoyo. Esprit Kamba. Kamba 5 000 francs. 2 000 francs Kamba. Nana Tikali. Minute ya Kokanda. Congo Central. 0. Congo Central, 3 000 francs. Bissizulu, Congo Central. Congo Central, inspiré 3 500. Azali Yahweh. Kinshasa, 30 $, plus 2 000 francs. Inspiré Kinshasa. Congo Central. Congo Central. 3 000 francs. Brazzaville, 500 francs CFA. Kamba inspiré 7 000 francs. Versement dans le groupe. Versement.
Wapi mama? Okay. 3500. Please, 3500. Versement. Collectif, je te dis versement. Iso toyebio Atayo Zanjambe Kimbangu Mwabo Alala Mbongo tozoke na suka oyo banani braza 2000 francs CFA banani lisusu tozoke na malama na suka versement dirigeant Yerusalemi jeteki koleki Zambe Nana Tikali Kinshasa 5000 encore. Ajoute Kinshasa. Kamba 2000. Mama, oh wapi? Kinshasa 2000 Kinshasa. Tozokele na suka Nzambe Mama ya wapi mboka nini combien Maindombe 3000 Maindombe tozali kosilisa versement Maindombe na suka tokomi na suka oui tozali na mwana azali na tribune aza kobunga oyo azoluka mwana keye na tribune Nzambe Kimbangu Nzambe Kamba les deux Kamba de la ville voilà on Kamba ténor nayoki ténor Respirez,
mbutakangani kikata nzomba mebujona nayo mbutakangani kikata yabane komina suka yabane 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 mbuta fufu unjambudira nzombo yabane nzomba fufu unjambudira nzombo yabane nzomba mebujona nayo mbutakangani kikata nzomba mebujona nayo mbutakangani kikata yabane 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 Badimazi yakala nzombo Badimazi wazali yawe bokozi ya bule Jombo, jombo, jombo Papa Sibali yawe Bokozi ya bule Osilisi, dosilisi
Attention, les unités d'honneur. Gardez-vous. En place pour, repos sur place. Musique, garde à vous. En place pour, gardez-vous pour le salut. Salut. Pungi anjitusu kwa tata mfumo longo mfumo dibu. Tusaba Mungu wase ye mwana itata mwanda verila tufukamane yetuvutulifunda na matondo kwangeseli ya mvanji kwa mfumo wetu Yesu Kristo ye kwangetata simu ni kimbangu kiangani mpevi ya nlongo sadisi kadi nlemva kusikila nga muntangu yika imani yekinkuikizikia kumumbandu kambandu nzola ewa zolanza ibana watuvane na mwana ko Yesu Kristo dona watambulila mubika wete wasunu yekusatambulila folonsoni vakuluzu menga yemaza bya mfumu Yesu bya kituka lukunu kwa betu mfumu to Yesu Kristo atusalina vokwenda kakwenda kenda kutulombila nsadisi mwanda vilela wanzambi itata simuni kimbangu wakulumuka yewena yetu na telumbukia unu tufutu difunda na matondo ngepe utusalisi lumbukia unu kia mvimba kivyokele muluvuvamu tuwelu ngulongi dia mpweni alitukiringi munkanda kuwa nlongo ususu muno lwangetata mwanda vile lampe tuwilu lo tufutu difunda na matondo kadi tumweni nzambi mumeto meso bika kumbwa kuyazitu swa ubundangu yifweni pasi mfoto vambana betu yebetu tuvambananga ngekuvambananga yebetoko mbazi ilumbu kina yandika nkinzi wa batata bapingi bakinu munzila zibula zinzila wakengisa bisumbule bivonza pasi vonkinzi wompe wavyokela muluvuvamu bana baku miyisi mukuma kya nkinzi wa Noel nlungi muna kya sabala bawu mpepa pingi mubawu deza bakatukili mumavata mubakundanga mutombuka mu Yerusalemu yekuzavana nkembo yenzitu suko ngetata mwanda vedela zibula zinzila sambulu saku muno tulombele tukawawu yakwa yelevu uzora kwa ngedi yetu se mwana itata mwanda vedela
Eritsa muzamfu wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza miwasiditu, Yeuntoa dia mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Pour le salut. Salut. Main fixe. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo to rapele na biso nyonso ete lobi mabondeli na biso ekozala ya 9h mokolo oyo batata ya mokili mobimba nde tokobanda fete na biso nde mpona mosala tosali na mokolo mwa lelo biso ba mouvement 3 mouvement nde bakoki kokoma ne fiske na la moyenne oyo abimi ya liboso ezali koreki balandi ye na la grande chorale de dirigeants pe jeteki alandi na nsima bameilleur perdant ezali bandeko na biso bateyi ya 171e promotion bango bato babimi bameilleur perdant ya journée na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Dioshuka Mwendegemote Équipe Tekanda, exercice. toza na markete ezali awa na biloko
na réseaux sociaux mpe na mokili mobimba ya solo mokolo ya yenga epesamela tata nzambe nkolo yesu molimo centre omboka nkamba ezalaki se bongo toyaki kokumisa ye na deuxième journée ya festivité ya bandeko na biso bainspiré kimbangiste 103e anniversaire 12e édition maso eleki na kimia mpenza boyeba malamu ete otongo carnaval ezalaki ya monene awa baekole kimbangiste liboso ya tata mokonzi ya bule mpona ntina kotoke porte ete milulu 25 eleka na kimia kuna masolo ezalaki ya nkolo yesu mobikisi ete tomilengela solo mpona koyamba ye biso tempelo tata simon kimbangu asili koteya biso na banzembo mibale boya vangenza mpe faites-moi confiance omaloba maye ete tozala bana botosi ezali komona na ete tozali kotosa ye te tozali mpe kobanga malako na ye te me atindi biso tozala na botosi po ete bilaka bikoka bongo kokokana oyo nyonso azali kopesa biso ezali mpona kobikisama ya biso moko retard makiambi kasi tozala na bokebi na maso ya kotinda biso mpo tosepela bongo totondi na bayebanso basungaki biso na nzela ya bilili na nzela ya mixage na technique na baoyo banso bazalaki na biso na nzela ya elobili totondeli bino botondi tosouete bino butu elamu esengo ya tata simon kimbangu ezala na bino mpe kimia o mabota mabino botikala malamu pongi elamu